po ye zawadi mutaye vous voyez azui séquence na kati ça c'est la maintenant on sait qui était derrière les films des zawadi donc papa Mike n'a pas estimé film zawadi déjà il faut y bango t'as dit moni majabu ezaki combattu bamba mitakala et tout ezaki but kamoko ya nuire majabu très bien oyebi tango bakalkulaki tango babimisi soi-disant vidéo à papa Cédric, tous vidéo à papa Cédric. Bazao s'attendre à la Majabu à réagir. À réagir, balongolier. Va comprendre que Mike peut pas longwa, il faut tenir à ta plan. Va calculer là on a on peut bien. Va sombi actualité, va sombi scandale et kokisami. Pasteur Mike écarté, soi-disant que Majabu est kufa kaka. Est-ce que en dehors ya bango basimba même pe biso batata po ba fingama webi moi ba candidat alongwa na mano na bazembe bakenda ko lukaya yo kosa ki ba Majabu nde kosela ki mon cher pour l'information de tous au moni médecin a consulta fiwana azaki médecin hôpital onga na banda Rolanda traitement hôpital na sko na banda Rolanda traitement kuna banda 2012 ayebi komba hôpital wana bota kuna ta niveau docteur ana yebinga donc na bi film abi ngam na consulter ki ngam na zena dossier elle était enceinte donc pour nanga exact que to roza na ba bena biso ba biso na bizaleli c'est vrai mais il faudrait qu'on se le dise, le combat est réel, le combat était là. Il y avait vraiment des gens qui avaient envie de torpiller, d'écrouler, de mettre à genoux. Des gens qui vendent aux enchères. Oh, ça n'a pas de moi, ça n'a pas de scandale. Basomba pena scandale. Neti zawadi basomba scandale. Et ça n'a pas tout ça vidéo. Bon, on a fait une rosnité, mais bah ça la vidéo babi esaye. Ce qui n'a lobby que bah kosele bango bolo bana côté li bango. Première fois ngana mona muto azo filma lobby ndenga zabo abimi na ngai sans consentement na ngai muto ngo babimi na mobile ngo za rolala azo ronfler na manche longue na pantalon na ba chaussette na makolo ne ba kité ba sanga ngo pena bilamba bato wana tu ba victime à Majabu. Le but c'était pas eux, le but c'était Majabu. Très bien. Au moins so Majabu et katana kinango parce que ndani nyasto wana penge avancé té. Très bien. Ka ba même personne wana ba ofinga Majabu bataba kisobi awa pasteur mora alekana cher aloba si na ba émission aussi ya kokiko s'associer na mais c'est trop diabolique. C'est trop diabolique. Ouais, c'est trop diabolique. O eza diabolique té o eza saint eza comment ça faire na podium. So muto so ameki suko loba ke papa Mike nda casté bango de nani da costa mtoyo sa émission na Pio. Pour bango nde bazwaki Cardozo na Ronel bati bango mwasi na mobali papa Serge asambeli la bango. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Demer officielle télévision, les abonnés de Saratola télévision, ainsi qu'Ebino Baïnion Soborozwa Libakwe Olanda Biso Nangamwa Top Media télévision. Soyez le bienvenu. Il est temps de vous informer. Bandeko Balandi Nakanisi Lelo Ekozala Pesa Mbwa Aboya na Osenga Bandeko Soki Mbwa Aboya ki Toko Luka même ata Nyoka to Pesiye Nyoka amela même ata ya komela po Makambweza na plateau ezali minene. Bandeko bozwa attention na bino pesa awa. Vous savez quoi? Ba attaque obino bomoni na ba tie ezanango eloko teza mukie contrairement ya makambo ezana kati. Ba contenu ezana kati ya émission oyo ezali grave. Aujourd'hui, toute la vérité ya Majabu gospel, Majabu talent ekozala exposé awa. Nini obino bozala nango besoin ya ko comprendre ya koyeba tout autour ya Majabu. Et structure wana Majabu o ezalaka mal interprété na bato ebele elinga ko signifier nini pe euta wapi et puis pourquoi Majabu il fallait qu'ezala. Mais le frère Mike Kalambai, pasteur Mike, le révérend pasteur Mike Kalambai, excusez-moi, bokozwana no kiti bochelie kiti na ndenge ya mabete na ndenge ya respect bochelie kiti bozui pe ma Deborah Lukao na kosenga ka na papa pe azui kiti atie na coin kuna makambo za mo ebele
ba surprise eza ebele na émission o bandeko balandi. Alors serrez vos ceintures parce que naozala na pona ngai bazali batu oyo pour moi ba ye ko représenter structure oyo ya munene Madjabou parce que naebike bazalaka parmi bana ya ndako wana. Pourquoi na bengi bango parmi bana ya ndako wana tout au long ya émission oyo, vous allez comprendre. Bon délivre. Il s'agit de Demer Niangi oyo. Bino nyonso boyebi, une fille qui a une bonne tête, une tête bien faite au moins. Elle sait bien faire oyo donc à Salaka. Et puis de l'autre côté, Nazali Bongo na Madame Sarah Tolaski o toko sala na bango émission oyo ya 45 minutes par rapport ya structure Madjabou. Makambo nini ebimi na Madjabou kuna et pourquoi to sali émission o. Bon délivre na koke na lombango nanu na pesa mama de mère pour la toute première fois na zoé na plateau na ngai. Mbote mama de mère. Mbote Tadingala pa, mbote Saratola, mbote na balandi ya Top Media, na ya demeure officielle ya Saratola TV. Je pense que vous allez bali bosso te na leka. Mais boyo kenga na mungongo, peut-être première fois on va andi na kipsi. 2023 bandi na mambo ebele ba problème na ba boya kanisi awa. Donc voilà total non ne oliga po Tadina Sara wa anglais. Non, not parling is English. Yeah. English, non. D'accord. Papa Soka va bandi au quartier, ou tu es coupé. Demère, la santé, ça va? Ça va, ta misa. Yo mon ni bandi la YouTube. Nazana na couvre, mon cher, ça va très bien. Par la grâce de Dieu. Aux UPK na YouTube, Demère. Et ça problème t'es mais au salaire l'ouvrier mérite son salaire toi il a ça va jeter na YouTube kolo baba via batuka bino bota ba vina bino ils a gagne peine na biso bino va publier bino biso ezutala et c'est na boy ils ont dit tout na papa moi sala na snell obongika na snell awanga na te eza musala na ye biso to sala dozo bonga awa écoute eza ko bien bo mona biso ndeto obonga ndeto yaki. Voilà. Demain, tu es prête en fait pour nous défendre structure Nabino. Nous défendre Madjabou, tu es la vérité. Bo solo sur Madjabou. Et ça, on défendre. Tu mais pour nanga et que ça local au défendre parce que Madjabou a un avocat. Si on communique comme défense, vous béni un avocat là-bas. Mabé, il y a des mères, c'est l'impolitesse, il y a kozala mayele. Voilà, elle s'appelle Sarah Tola. La Tola, bonjour. Bonjour, Maman Tani Galapa, bonjour. Na babonné nyonso ya demeure officielle, bonjour. Pe na babonné à Top Media Télévision, ba meilleur fan du monde, bambote na bino nyonso. Bambote na bango nyonso. Sarah Tola. Aujourd'hui, s'il faut qu'on mette qu'on sala moi analyse moi il y a mon qui juste par rapport à apport ya Sarah Tola na Madjabou depuis sa création jusqu'au jour d'aujourd'hui et cause à l'année. Premièrement, il y a la promotion parce que biso tozaki penza wana pe tozalaka wana pour la promotion. Il y a la belle Madjabou Gospel et puis il y a babenga ngoni na français des mères. Nini wana po biso mi balende to aboye. On a ngoka na anglais. T. Des mères à boy anglais. En tout cas traduit. Organisation na français. Kasi organisation. Ah, ya ngwana ni na français. Angana zaki na organisation. Yes. No good. It is no. Yeah. Mungo swana tata po mingi. Donc organisation mobimba ya Madjabou, structure nango. Tozaki wana surtout nga personnellement on était là vraiment pour promouvoir et ango et kende liboso bana parce que biso bandi Madjabou na début hein donc ba bandi kozwa koto bazu koto skotala na Congo mutu so lingo salelo mo ya malamu batu ba soutenir ngo to ebi batu ba soutenir te po batu balingaka ya mabe et surtout ba moni loko wana nezo yela na mopepe ozwa succès bana wana ba olongwa na chômage et ko soutenir œuvre de Dieu biso photo fungoela ngo misu to détruire alors bazaki na vision munene les grands managers tatapo baki na vision il fallait quand même qu'on toucher ba point côté la bateau baza moi tête bien faite ba meka osala la promotion ya Madjabou Gospel donc apport nanga na Madjabou Gospel en tout cas posa na ngai o nazara nango na musala na bando sala sur Madjabou et mata et yo kané toucher tous les 4 coins du monde
et kovanda romona TV5 kolobela majabu ezaki plaisir pour nanga. Donc selon moi namona ra réussite ya majabu ezalora réussite nanga namona musala na sala ipeza ki pambate et puis musala ya ba musicien balekana ki wana ba ambassadeur na bango moko ye moko kolo majabu structure ya majabu na pesimbote papa Roy na mama Mariam bango moko pe ba moni na misu na bango ki bazaki événement na bango basala ki za 100% réussite. Très bien. Ezab na 100% réussite t'as dit parce que soto zui ata neti to ko comparer on neti na Vodacom hein, best of the best pour yango rande tuzara nango mais best of the best de binango na lelo nango ndenge komelela to comparer on quand même na majabu te majabu za likolo makasi TV5 elobela majabu gospel t'as dit structure moi esali est-ce que majabu to considère inane plus que ça non non pendant la période de prime non to aussi non to considère to compter la prime kaka non to so ba élimination te ba audition te to ko ka ba prime non inane ko oboye anglais mais tu parles de quoi oh wana is English ya prime ezana monoko nini c'est un problème. Ok, c'est bon. Donc, moi, comment réseau allons-y. Donc, il a su que Majabu est sa structure, mon producteur numéro 1 à Majabu, et ça Jésus-Christ. Très bien, merci donc, beaucoup. Normalement, il fallait qu'il y ait Simba. Donc, apport Nanga Isaki ko promouvoir Majabu Gospel et kota na 4 coins à monde grâce à force na bande comme Soussou, na ba ambassadrice, na ba manager, na ba domaine, na ba page Moussou ba soutenir IP, ba compagnie qui vision et à label. En tout cas, on était au top. Très bien, merci beaucoup. Sarah Tola, elle était au top à exercer qui mosala naye ba devoir naye na kanisi à répondre qui na yango favorable mais de l'autre côté il y a de Mère Nyangi na kolinga beaucoup plus l'année 2022. Est-ce que okoki conseil la biso na no bilan ya majabu par rapport à de Mère Nyangi ezandengeni? Je pense qu'une partie à bilan sera déjà assez apaisée, mais tu vois que ezaki facilité. Très bien. Tous à la honnête. Ok. Combat ezaki dans tous les sens. Église corps du Christ, nous surtout tendé accompagner Majabu. Très bien. Ba msupe ba osaka assemblée à accompagner pour laisser comme bon eza et tiraka ba regard. Très bien. Ba msupe na cesse ba koza pe parmi bato bazaki osaka ba scandale bande koya et peser sur Majabu. Très bien. Bato batia penza ba bâton dans le roue. Et communauté na biso loko elinga médiocrité lora qualité bongo bakoka ko apprécier tout de suite té. Très bien. Donc bato ba militaire yo ko mona na même entreprise wana ba bimisi bato ba ndenge ni wa publier papa Mike ba publier kuna mobile Deborah ba publier boy ba zongisa boy makambu to za rola la tête au pémate. Très bien. Ya kota ba ya momo ba simba côté ya bato boy ba zwa je vous dis ezaki secoué dans tous les sens. Très bien. Pour non mona kezaki penza ba attaque prémédité maja bo sili bato ba kufite baza. Pour ni matière et bien souté. Pour ni quand on prend mais sili mambo sili. Bah c'est la deuxième. Mais nazotika yo au simbi et loko moko il fallait pas toucher. Non, na sili ça. Allons-y. Oboye siko limo ya wana poto zapenza. Ah, oza. Donc to za boye to vandi pe to kolobelo obombe zate. Pas ça te so tuni biso ba papa Mike to ba oh non dans les CT. Donc toke na mobimba. Donc makambo sama ki ebele na 2022. Mais quand na kati ya négativité il y avait aussi du positif. Je pense que positif ne pesait plus. Mais le coup la négativité sur les esika ba doit ngaba kunda positivité. Très bien. Il faut retenir le moko. Papa Roina, maman Mariam, Majabu Mobimba, balongoli ba jeune moko bo misika. Ba mususu ba peso ba témoignage na bango oki somo. Akoko ndima kutenga muna Kinshasa un jour na vie na ye. Très bien. Azaki na ndako mo bo akoli ezate o melezate. Abela malade umeli ba opérer na kati ya Majabu. Bazu ba jeune mususu pa du néant de nulle part, ba bimisi bon ba na mo Kinshasa ba ke Zanzibar ba zongi ba vanda na confort moko so ke malaika house olinga ndimate. Et ba bimisi ba jeune mususu na ghetto. Lelo ba kompe ba bengi bona mo église azu mo caché, do ba kompe ba star, ba zu pe vie. Bazo faire partie na bato ba réduire taux à chômage. Combien d'employés ba na Majabu? Biso ku to longwa. Kaba ba sala kuna ba salarié penza o ya Majabu mensuel chaque fin du mois bazora salaire na bango chaque baza combien. Donc 2022 zaki année à secousse
mais ezalaki mpe année oyo nzambe apamboli mpe bato à travers majabu bazalaki canal ya bénédiction mpona bato ebele mpona bato nyonso baalbum ebimi basingle ebimi prime esili en tout cas finalement on a pu clôturer c'est vrai wat baoloba oyo ezalaki mpena 100% top te bisika mosusu micro ezalaki bien te qualité ya image ezalaki be te eza problème te ezalaki première fois basala mais première fois ya majabu eleki ba troisième na ba quatrième fois ya baconcours ebele na monde. Très bien. Pour ne pas seulement parler de la RDC. Je pense qu'après on a bomonaki Sarah Tangaki best of the best bomoni différence. OK? Mais pourtant majabu tant to ça ba prime nini bato bande ko critiquer te peut-être zelo ranza mais lo ranza de changer prime wana chango atana lingala pour ko sunga bande ko misusu ba ba le prime maja banda comme premier prime deuxième prime so na belo musu ba comprendre au monde donc en tout cas année 2022 pour na majabu ezaki rempli ya ba rebondissement nzamba zo lokumu esalami nango bien et biso pe bato to yaki ko pesa moi mukie na biso na communiquer, na soutenir, toujours regretter. En tout cas, moi, je regrette pas d'avoir accompagné ce projet, d'avoir accompagné ce label. Et d'ailleurs, je pense que le baba bengana biso ça sobo bimachu. Mais ce que ezara que to salara ndé to salara c'est que to kena moi si comme majabu aussi là, je papa ba bon to clôturer to kangi biso to te mané na porte to moi ningo tia kadena to baluki to ki. Pour jour au fond la to yané isu to yo kota na elo. Très bien. Donc voilà. Très bien, mais depuis un certain moment, tu as constaté un silence mobo et puis tu as senti pena makasi wana oyo ezalaki lobby na majabu ba mikolo utu koleka to sentir rango lisusu te moi malili mobo ekoti eza dia quoi olibo sentir ni ba tout so ba na studio makele à la radio eza production eza la belle production de musique ba na ba studio ba ça ba clip ba travailler pendant ce temps ba msuba na ba retraite bon on est christian on a rodi ba ba ke prière na ba on a son ngomba papa Mike a préparé sortir album na e mutu na mutu na eloko sala donc bino bone ko sentir majabu actif parce que tous en période ba prime donc le quoi prime ça te beau souffrir ou constater peut-être que moi silence wana mais quand même 2023 oyo ba réserver no ba surprise ba roya na ba biloko ba no sala que ata prime ezate elo mususu e bando zala mais en attendant bazana kata ba studio bazo ko enregistrer ba garder silence parce que bon ça les lots c'est faux majabu ça tourne toujours tous les jours. Très bien. Il y a toujours un truc à faire. Très bien. Parce que bah un studio, bah un enregistrement, donc voilà. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Domer. J'aime bien ton intelligence et puis c'est pas pour te flatter. Ta façon de réfléchir, en fait, ça l'a quelque chose de bien. Mais s'il faut qu'aux hommes, moi, Simaka, lorsque tu as parlé, il y a ma publication, il y a Batou, papa Mike, il y a Mobile, il y a maman Déborah et tout. Selon yo, des mères au lit, qu'on va être, bakosaka makambu, bakoselaka bango makambu, et baluka juste ko salure bango par rapport à tant wana oyo makambo zalaki na majabu ou bien c'est juste oyo bible et lobby était to koyeba misala na bango na tango asuka et puis na mpoasa et ko bimaka na mpoasa ndele passé ba lobby te bo l'accepter batwana na miso abatu po ba mona des fois makambo susu basala kana nkokute soki na lobby que ba kosele bango boloba na koteli bango première fois ngana mona mutu azo filma lobby ndenga zabo abimi na ngai sans consentement na ngai mutu ngo babimi na mobile ngo za rolala azo ronfler na manche longue na pantalon na ba chaussette na makolo ne ba kite ba sanga ngo pena bilamba nini ona basala kana bilamba nyomi titi ozomona to soki na lobby ba kosi bon lo bana côté na ko éviter réponse wa non mais ngana lobby boye soki eza ba vie na bango basala ki eza problème te bo ba vie ngo bimika nyonso nzela monka na prime ba vie ngo seke basala ngo miko nyonso bino bo bombika ba video ko zeli bo 5 bomba ba bibiana rosni mo ya lokuta est-ce que yebike ba bibia pesa rosni na mona ser wana ezaka yete oda bano yemba na longo likutu na lobby te eza lokuta bolo bakaki ayi nyonso na pibi ba bibia ye ba pibi mo ba ser de ba pibi papa Mike ezanga kama asana etikala na ba pasteur Lord do so biso na to bimaka te na ba era to bimaka te na ba sara do na ebite la musu bange ba publier na ngai na biso nyonso yo ka sango ya video mo ya mama ya mère ezaka na Dubai so ka zaki so na boîte na yo kaka même peu c'est société nini zo a problème ba mo pour na yebiso que comme ezali kambo vie na bango na ba audio
on a ba audio qu'on appelle na cher ba démarrer biso likola cher pasteur azote yo sa règlement des comptes et ça problème te que ça ba via batwa biso so tambola mabe et vient on faire que ça ka bango nyonso kana bribe pendant compétition so ezaki mutu moko abimi na likambo OK bango nyonso na mbala moko donc pour nanga que tokoza na ba na biso boye ba biso na bizaleli c'est vrai mais il faudrait qu'on se le dise, le combat est réel. Le combat était là. Il y avait vraiment des gens qui avaient envie de torpiller, d'écrouler, de mettre à genoux. Des gens qui vendent aux enchères. Oh, ça n'a likambu ya mutu mo za kuna kata maja. Ça to pesi ombo. Basomba scandale. Basomba pena scandale. Neti zawadi basomba scandale. Eza na batu ba osa vidéo bo mona ya fiani ya rosnité. Mais batu ba sa vidéo ba bi ezaye. Parce que to bima su to yo loba. Mobile a serre Déborah vidéo ani à la rafle. Mais ezalaka ye na vidéo wana. Et à la rafle. Ye kasi. Bon ni de mer yo. Ye kasi. Ye siko. Ye. Est-ce que moni nyonso ani sama ki to sisi pe prime. Et c'est là. Minito ba vidéo eze souté. Ba ye na ngoko. Bon ba audio a mer. Omoni ekoko zape ozape ne lokwa mutu. Obengi pe mutu ano ebisi pas. En fait objectif ezara mutu tika mabosala. Très bien. Objectif ezara osambwisa mutu te. C'est ça. Pour ninga non na publier matière te na internet yo kasi bango nde ba bon exclusivité aux ba histoire ba. Non. Biso nyonso batindela biso ya batu na ba téléphone. Pour ninga yi na zelo wa mutu te na zuna tindi. Eza ba garçon be bakanga ba PD na théâtre musuna yebi ke ba PD. Batindelo pena matière ne boye. Mobimba. Na yo sana ngoni na réseau. Au fait na yo betango eza po sani. Meilleure façon à aider mon ninga eza obengi ndeko nanga na zolo boesio. Tala omoni ezo saki to kote. Pour nini ba image na nyonso bazana ya label mobimba. Ba ya kité. Biko na biso ya rapolele. Toi na dete na biso kuna na pese mbota Aristote nzuzi ya loba. Azama kasi na bakopi le roi. Akova na kiti na bureau akopeso mato ya koyoka kozwa koyamba bosali moi prier après na soka biso merci beaucoup bosala réunion ba obenda mato esika obenda. Pour ni ko ya website baninga na ote babongisa il faut tiens en internet batia ki maja bo ekufi tozo vivre est-ce que clôturer ko publier bato mitakala bazo publier batuka atilelo mabeza partout mabeza rawana te mais mabeza koluka ko nuire au fait omoni obon basala ke zate ke ba santu kuna o basala ke zande intention de nuire objectif ezaki ko bebisa to boma eza anormal que bo publier batu nyonso non quand même ba bisusu non c'était clair comme l'eau des roches que o eza agression o eza pena menace o eza penza attaque sans recul si go soki peza ki pe que Madjab Ozaki n'a pas partenaire, peut-être n'a pas page Moussouté. Est-ce que Bikelo sauva peu Madjab ou sans quoi Bakelobi dans un scandale? Un scandale. Azaki n'a pas collaboration. Ça n'a pas page belé pour la promotion. Est-ce que Bikelo page Moussou ba koka ko démarrer Madjab outé ba quoi fixer on à cause à contrat. Contrat. Atalika nazo moi muké na à chaque fin du mois na betaka. Mais papa joana bazaki contacter pour ba nuire Madjab. Pour ba nuire. To yebi pété sopé bango nde bazaki ko fonctionner. Mais belé pe à la fin. Mais belé pe à la fin ba changer ka ba changer qui. 5 minutes au boy. Papa j'ai belé. Pour l'information ba musu ba ye baraté. Madjab assis sa contre. Moi ka so prendre sili. Contre sila kala. Ba tout. Baza ba leki 3 t soki 4 t na internet va aller bon Madjab utilelo. Te baza kutu baza teka biso za enfant mais la bino te na bino de boliaka non mais toza qui on a même contrat te na bango OK ngai na sala ba kulisa Madjab na sala backstage sala ngote oui sala za ma mususu ya bandera sala era sala ma mususu na Madjab donc on a mosala na ye mais on biso to sala ka mutu musu baza contrat la majorité contrat na bango zaki ça tcha publicité so toza après partager contrat wana donc baza susu dans la minute où bana contrat te ba que so likambo yé atako auto travailler ensemble les alaté au moins na réseau au moins ndeba ça Madjab très bien de loko pe ça épargnera Madjab sans ko ba que lobi dans un scandale les moi contrat wana yango mona ke ba mususu bakanisa ki ke lokola Madjab bato mususu ba lobe te po na contrat na finga makasi po Madjab obanga ke so na fingie abenga azwanga yo lobo lera demain
yo loba nini poleka Sarah yo loba nini poleka era manjabo wapi kutu malamu kutu chantage amabe chantage bon malamu kutu sana yo sala na obimisi nyonso ketba somo muta ozoloba likama muta ya fu apesi mbongo soki lobi mbongo esilo ozongele eso ebisi en tout cas matière no ezala kaka polite dans chantage ezaka na onga poison à bombe à retardement. Je peux vous aider hein? Moi je suis trop galant moi. On comprend. Chantage ezaka bombe à retardement souka expose à kaka. Je peux. Donc voilà. Très bien voilà. Saratola par rapport à Makambo par rapport à Makambo ndekonanga de mère à lobby yokoki ko compléter nini. Par rapport aussi à ce que les gens balobaete structure Yamadiabou c'est trop diabolique, c'est démoniaque. Question qui toque. Il n'y a pas Dieu dedans. Wow. Magie na magie. Jesus. Preuve, il y a un grand serviteur, il faut qu'on se le dise comme ça. Je ne suis pas permis de citer son nom pour le respect, il y a émission Nanga. Paix à l'oba qu'il n'y a pas Dieu en face. Donc je ne peux pas demeurer là où Nzambe a zalité par rapport, il y a niveau, il y a spiritualité Nangaï. Tu peux te dire quoi, Sarah? Omeminga musika question omeminga musika nazonga na place à demain et ça la question nazonga na place à question demain mais omeminga omeminga déjà il faut yebango t'as dit omoni majabu ezaki kombati bamba mitakala et tout ezaki but kamoko ya onuire majabu très bien oyebi tango bakadikilaki tango babimisi soi-disant vidéo à papa Cédric, tous vidéo à papa Cédric. Bazao s'attendre à la Madjabo à réagir. Réagir, balongolier. Va comprendre que Mike peut pas longwa, il faut tenir ta plan. Va calculer là on a on peut bien. Va sombi actualité, va sombi scandale et kokisami. Pasteur Mike écarté, soi-disant que Madjabo est kufa kaka. Kobosa na te ba ki pisu na témoignage moko ba ki opesa je crois Sandra Mbouye oh non ba moni follow na majabu mama mo apesa prophétie obosa na kiango ma pasteur ba pesa Sandra Mbouye message à longwa et puis na ba sous conduire Sandra pas à quitter on ne sait pas aussi mais on n'accuse pas donc ozomona que le but était de nuire majabu et avancer yango moni batwana tout est-ce que ebike en dehors ya bango basimba même pe biso batata po ba finga webi moi ba candidat alongo na mano na bazembe bakenda ko luka ya yo kosa ki ba majabu nde kosela ki mon cher pour l'information de tous omoni médecin a consulta fiwana azaki médecin hôpital onga na banda Rolanda traitement hôpital na sko na banda Rolanda traitement kuna banda 2012 ayebi komba hôpital wana bota kuna tan niveau docteur ana yebinga tant na na bi fais-moi abi oh ngam na consulter ki ngam na zana dossier elle était enceinte omoni biso so fait obima to zana mambolo bébé belé engel manwa défense to vendre mais obima te parce que bo banaki opola déjà allons-y alors maman allons-y tozonga awa to kekula donc osomona ebima fiona bimisa makamba bazemi na ye balongwe wana te liwa moke yakasuna majabu babomi ya ndeko mwasi liwa oya côté ya bare oya souvenir atikala kutu kokota manini maika house te asuka kana audition na babo azaka silver problème yo anglais va pexo mais on va continuer to banda faire comme un problème merci donc majabu komba na webanda déjà na début très bien omoni na début ya majabu batu ba luka omoni tadi ko kansate munguna so attaquer yo physiquement boye c'est que abandaki yo kasi côté majabu babandaki komba na de du début ba sala ba plan lobelo moko bataka pe biso continue kasi na zonga wana e banda du début ti place to comment très bien do balinga ikuto évoluer te menzamba za olinga ka ekende obi ke bataka pe biso obi biso bataka biso ndeni na lolenge ni na okay no ka mukete
tata po afingama sans cause l'internet ye mobali na ye mwana sans cause mais parce que ye moto apesaka bino motu makasi ye moto asoutenaka bino facilement ye moto apesaka bino mbongo facilement wana il faut otuna bato babalaki ofinga ye et puis na bato tata po azalaki soki osaba live nga akota ba live Instagram tata po bakoma o ba demer wana fo ba bana wana te Sarah fo ba lo ba Sarah wana na ba demer na ba era wana ba o mérité yebi bato bakenda opesa so ba rapport et pas mais yebi ba rapport ba mata te pas papa et pas maman ba bakenda polo yebi ba bakenda oloba tant basali nyonso bakabali wana tu basali na ba era bamona ki mamona nyonso tu basala ke si era pe motakala donc otoko kasi nyonso otaka na kati biso kaka omoni bato wana tu bapiblia mpona sukisa bato wana tu ba victime ya majabu le but c'était pas eux le but c'était majabu très bien omoni so majabu ekatanaki nango baskandale nyonso tu wana mpe ngai avancé te très bien ka ba même personne wana baofinga majabu batabakisi obi awa pasteur moko aleka na cher aloba si na ba émission aussi ya koki ko s'associer na mais c'est trop diabolique c'est trop diabolique ouais c'est trop diabolique oyo eza diabolique te oyo eza saint eza komatisa fere na podium oyo eza spirituel temple de l'éternel est-ce que fere aza chrétien azali à cause de la musicien ya mokili mais aza chrétien c'est normal asambelaka wapi une église na bango état de mama jabu nde eza douté ya faire nde non mais tozolinga tokoma être avec les musiciens profanes ozana ba musicien profane ba omona bozo seka entre temps so tobi toloba ndenge loba makaba be lobi tobi ke ba musicien ya mokili bazaka na mwa eloko mwa kisi toloba ndenge bako bisa mwa wasambwelaka nini ezaka te bozo fréquenter ba profane ozo comprendre même na chaîne sikoyo na ba musicien ya mokili oyo basonjaka te to ba benga ba mécène ba pasteur o ba sonja te un jour ya kosala label moko pona koyemba ba cantique nouveau pona ko honorer nzambe basala te bongo soki magicien le rôle papa ro ya sali yango eza pona lokumu nani ya magicien to lokumu nzambe eza pona lokumu ya maître na ye o doit faire biso to yoka yango nazoloba yoka mais diable tanga zo pesa oso mona mutu nini ata yo tadi ningo oza bozwi mbongo na obisaka tola na pesi o dedika mbongo bwaka anga demain na pesi mbongo bwaka anga obimisi mbongo no pona lokumu na yanga moko tokomi na plateau oh bon délivre bon seki nde makambu papa ezalaka papa roy aza ndoki aza magicien label na ye eza ya bondoki karma a produit ba fere ba fali ba jibe bato baze belé ba luka production a produit ba musicien chrétien pourquoi produire œuvre de Dieu tombwama même si c'était un magicien bokoyi ko soutenir yete parce que azo honorer maître o bino bosambela wana bino boza ba santu bana nzambe on accepte que majabu gospel bako nango bandoki biso pe batutu net biso de ba ba initier biso bino nyonso bozala initier toza déjà initié eza problème te mais laisse-moi t'informer lelo c'est tout le monde qui veut travailler à majabu ce qu'on a lobby donc quand la logique wana omoni so eza bato so ya bien so eza biso ya mabe so eza ki fali muto kine l'église à pasteur Mike tout l'église à papa Roy ba pesi micro yemba bon oyebi be mission te to so ngo penda et de fali a est-ce qu'on église ya pasteur Mike ba ki l'église à pasteur Mike pourquoi vous voulez prendre juste exemple obino boyebi ke ezali mabe batmo boye basala ki eza mabe te eza bien ese biso ese so yo monenga na vandi na salle mission analyse no lo ba pona ni pasteur ana yambi frère baza ba chrétien pe ba koza ba sambela bana ba croyance na bango akoyi banzema nzambe OPCP mayembela nzambe problème na biso eza tango yo zo ko indexer ba ninga na négativité ko ba ke bango baza boye yo siko tango yo salia yo eza bien pour biso to juger te nani asala ke mission sur yango non ça les missions sur yango kwani moi je juge pas les gens gratuitement mais seulement yo zo sala yo sali ba lobité so eza ki biso
toyebani na internet fali déjà makila libata gez makila libata majab makila libata engaki ezala explosion awa papa Mike Kutu Mike Kutu yo toyebaka déjà ozaka no ya nzamba solo te c'est ça esili majab Kutu toyebaki na biso or artiste roi Ferregola artiste roi Fali artiste roi héritier bakoya pe na prime bavandi bapesi pe candidat critique basela quand même do remi fa sol la sido même guitare même clavier même bassiste kawana bakoma taper na note bas ezate na note ba chrétien note ba païen ba osala ba même ingénieur de son même studio na kaka très bien akoma taper liboso na pesi pe frère Fali micro ayembi pe mungo majabu eseni oh Nzambe ayebisi biso te to s'éloigner na bapaye ate biso amour du prochain c'est-à-dire Nzambalinga le mususu kutu Nzambalinga ba cantique nouveau Nzambalembi ba Yahweh alembi a inspiré Papa Roy po batu mukili esanzola yembela ba cantique nouveau surtout nga oka les rémunérateurs dozo ka banzembo moka ya kilelo ke maloba sika basali Nzambe serment t'as dit siko yebisanga Satan a gagné ni net na les rémunérateurs na nzembo wana lakisanga phrase bakumisi Satan. Très bien Sarah, mais c'est la jalousie et ça ba chantage là nous peut répondre à la question nga bien te yango na répondre nga soyi to bito zonga na ba vidéo ba audio eno ba bazali na mpona majabu mais ba bimisango ezate. Très bien ça. Na lobango chaque fois le mot t'a dit so moni batu ba osala ba émission mais preuve ezate l'émission ngo pour que musika te automatiquement chantage parce que on avait besoin de ces preuves pour to juger penza couple wana bien baza ba magicien ti lelo ngano na lobi intérêt magicien za nini ya osala bela gospel ba fali mutu bazaza na baza wana est-ce Christian mukuna leki fali na succès mbongo ya magicien na yo comprendre téléphone eko yanga mingi oui c'est que mbongo ya magicien ba produire pour na okumisa Nzambe pendant qu'avec Fali mbongo na bomeli batu ba kobenga ba ami ya batu ba na musique profane ba na distraction peut-être makasi koleka muto aza na kati ya concentration à prier oyebi ke osamusa nango oui magicien okepa tant ba ka période moi comme moi ba ni otanga mamingi ya mutu moi mécène moi batangi na fere na Fali na hérité na 15 na nini asa succès te na nzembo Nzambe babwaka libanga wapi na nzembo Nzambe babwaka Papa Roy libanga wapi taka pasteur Mike Kutu ayembi Nzamba Mike azosala ya kalamba azosala Nzamba majabu azosala ni pas batangi Nzamba Papa Roy intérêt ezani. Très bien, merci mesdames et messieurs les abonnés de Mère Officielle, abonnés à Sarah Tola Télévision, Bino Pebo Landa biso nanga moi Top Media Télévision, émission Oyo. Ah on est vraiment place na lobaki bakoki da collègue sa Papa Mike Liboso parce que to lingato so na pour Papa Mike. Excusez-moi, ma camion sur micro, on a mon comme un téléphone. On a profité pena pesa ba meilleurs abonnés. Le meilleurs abonnés, je vous salue. Maman Bijoum Ketani Mopanza, papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda qui va mère à Calgary. Tata Poefa Pekato na peso lisumbote, maman Deborah Lubanda qui va mère à Calgary. Maman Zozo, hein? Zoa, Berthe Condé. Ah, ya bino yango wana. Na zo linga vana kota non pas Papa Mike Yemoko. Na bandi nanu na oetali production ya Papa Mike. Vous êtes sans ignorer que Papa Mike a été produit par la belle Madjabou. Avant Nakoma wana. S'il vous plaît. Papa Mike a été suspendu par rapport à un scandale au bisonion so toyebi. Boni de suspension à la production na moto yo asali mbeba. T'as dit suspension ezaki pour la Madjabou gospel, pour la Madjabou talent, pour la événement ya Madjabou première édition au Ucholeka. Très bien. Et si là tu sais que suspension peut si là Madjabou talent ici là première édition si le monte épisode au chômé. De merde, c'était juste cas pour la compétition en net. Ezaki ya Madjabou gospel. Bison so ba congolais. To fandi Madjabou bimisi Nzembune soko Madjabou ba pasteur makamisi Nzemba komi producteur le kinga ka Mobutu. To baluka to tuni Madjabou bwana poème. Po biso mambo bonga komaki tari biso te.
etalaki nango biso te. Oh, il s'était retiré, nous on a confirmé etalaki biso te. Est-ce que papa Mike nanu yebande ko bayende mukolo majabu toyebe ko papa ko itena mama maya toyebe ka Mike et puis so batu bavanda na bakiti ba otala banota nanu pona pasteur Mike mama Maria mayebani te papa ko yebani te bon bazé ba producteur to banota pona papa Mike après toujours ba sœur Deborah ba maman Sandra ba sœur Osni. Donc il le fallait et tali bisoté ba problème na bomba na kati kutu to comme luka kutu azonga na ambassadeur afa zonga pe. Donc ngai question nous opposer ngai o azaki puni o sanctionné mutalate bilama na nzoto ti les autres za vidéo wana existante punition ya nini tali tokanga ete to mona te mais même yetina lit de l'hôpital à sala ba crise yoka moni muntu ça ba belé mutema et ils ont encaissé il suffit qu'à n'importe quoi pour ebetao papa Mike a traversé pendant combien de temps? Moi nanga zaki na 3 mois so 2 mois. Peigner la bandi ba scène. Moi nanga na 4 ans. Ah OK classe soka bandi olobaleki nanga. Mazaki na 3 mois. Mazaki na 3 mois. Siko ti moi nanga koksi 4 ans makambo lisolo papa Mike ezala. OK bité ba yo pese les dots to betaka lisolo wana. Donc bref, biso to andoze aka pasteur Mike, to andoze l'album nae et souci na biso pe soué na biso ezaki azala accompagné par le label Madjabu Gospel à cause ya Oya Zala pour na Madjabu Gospel. Très bien. Azala vraiment une très bonne image pour na Madjabu au-delà ya Marambo no sur ça. Une bonne image pour na Madjabu, beaucoup de scandales comme ça yo. Azala na bilama na nzoto. Scandale mais que non image bien maman. Azala musi kutu aya ko beta liswa Vaseline na mobali bazonga na. Bazonga ba Mike Pwan. Oyebaka Vaseline bazongana na mbali oyebaka omoni ke zaka je séparation na pezara ya solo boyo tadi yo kutu nengo zano linga te mwasi mo ba omoni penda emo azolo ke basala ki boye na sima na Vaseline alozi mwasi no zongise na ndako asamba yi publiquement ka ndenga azobeta lisolo ke bayozo ya na ndako ye mukolo bazola ngombo bayena nzanza bazo simbisa so nini akomiti na ndako akoti yo so mona victime azomi filmer nyonso pendant que coupable alali na bilamba na nzoto mutu so uto salika mufaka ya tosni il faut na niveau fatigue le quoi basi ba combien na ba affinité zaki première fois te ya lobaki basala cette fois là eko zwande ba preuve c'est-à-dire ndako mwana zate mutu azate pasteur azaka ye moko ba agent de sécurité ba libanda ba na chambre ma papa aolala na mwa coupé na muki makolongulu torse nu limite cinglé ya za na manche longue ya pyjama ya col roulé na chaussette ebongo wana so bolobi ya mama Zawadi ebongo mama Peniel Peniel vidéo na ezaki ya solo ye moko ndima et puis to moni pe yo monta ozota ba des vidéos na benza solo non mais aloba que la personne qui a fait que ba publier ngai ezali papa ya bana na ngai ye muto aza derrière ça parce que moi ça m'étonne que non image ya malamu ya Madjabu wapi ba image wana siko Mike atinde ba filmer po Mike amona nte ba filmer po atala na comprendre siko bon ya salaki initiative au filmer ye moko muta filmer atinde lo ba ningani na groupe ya WhatsApp alobi botala makambo na sali na copain nanga à l'instant où elo ezaki na téléphone na yo et comme na téléphone na mutu mususu yo zo gérer sous gestion nango to mona pe Eliane ba feno awa biloko nyonso na téléphone bazwa mais ye atikalaka na téléphone apamba to yebi peti donc ekoki pe kozala pe ya Peniel pe basalaka donc eloko wana omoni période o Peniel makamno ekoma to mélange makamno te période Peniel makamno ekoma azaki na contact na nani yeza o supporter papa Mike te ata na ndenga bana ya sep akende ko pesa papa Mike bana maboko zwa moi jamais pour que ba lo batake par airdrop bazui ba élément na airdrop ata na wifi asalaki makambo na ye moko azoko assume ke azalaki kosala biloko ne ami filme na moba couple na coupera na délire nango très bien délire na ezalaki wana ami filme so ye ko délire na ezali na limite te a débord azui ake oh non baninga na botala nde na nosala ngai nde naza boye ngai nosala mwana mbali ngai na baninga iza po asala bango peto ndene
pour éviter ya kopesa bango eza po batala nini est-ce que bango ntango basalaka batindelanga te parce que baninga oyo baleki déjà 4 na 4 ya groupe yo ozogere et puis sikoyo na minto yo ozoyeba te que yo oza na visage ya mwasi ya star. Très bien. Ya ex ya mwasi ya star ya personnalité publique mobali mo aza très influent. Siko bato baomona bizarre baninga nyonso ko tala no makambo mwasi tala tindelanga na natala po bango nyonso c'est sûr. Oh pardon kopublier te oyebi niveau etambolaki botikaka kozwaka bato kokomisa bango bavictime ya comportement ya bato bango moko. On est en train de parler d'une personne adulte qui agit en toute conscience. Et ça va dire pareil. Alors arrêtez par moment ya kobanda kozwaka babilo kwa bana na kolete sango bato. Ba papa Mike on a ba fali ba victime ba basi bazwi na vie. Très bien. Et on a vu faut ça la choix malade. Merci. Parlons maintenant quand papa Mike Wana. Mais pourquoi Papa Mike produit par la belle Madjabou, mais clip oh il y a générique parce que toi qui ne venait à moi de l'IP Sabisoka des mesures. Clip Wana, pourquoi ils ont se retrouvé na chaîne ya Madjabou et Zali plutôt na chaîne ya Yemoko Papa Mike. Bokeseni Wana ou bien séparation Wana et ça les mine ndenge nini na moyen nini na bino mibale. Et quoi ça c'est interdit hein? Est-ce que papa Mike or ya ozala ambassadeur ya Madjabou ça peut en faire maison mais non mais le business reste le business ça peut en faire maison do mona ki wana non enfin maison ça veut pas dire que non on a sali production tu prends ça OK chango na chaîne na yo kana epselo moko na gera chaîne na Madjabou gospel te mais chango na mutu na obana Madjabou ebanda ti lelo ata $1 na ngono ekota na compte banque to na poche ya papa roite. OK et que nasko na poche na ya tata po eza kandi eza evanda na muka wana bosa na ngoni Sarah basala na ngoni bosa na ngoni osala mbongo wana nini peut-être que tu pona eta msumbongo wana ko ya na deuxième édition tamse foot la ba transport et ko foot ya ba transport tamse na deuxième édition osala na ngoni nini est-ce que nazongi no siko pasteur wana ya libandi o muluba libumunene nazongi no siko bien tangu basala ba production ya banzembo nyonso to mona kana ba clip a kitoko son kitoko qualité kitoko ekota na Madjabou ils ont une chaîne net effectivement les producteurs c'est Madjabou si tout à fait album nyonso bato bo CPA nango tout wana c'est Madjabou bande soutenir bato avant Madjabou la belle ebima à soutenir déjà bato. Mais c'était aussi un projet d'un serviteur de Dieu oyo donc même papa Mike ata Madjabou et produire papa Mike il fallait kaka na level na ye na niveau na ye na oya zala na oya sala na Madjabou gospel il faut clip wane kota kaka na chaîne na ye. OK ça va rien changer. Et puis tu dois savoir quelque chose c'est que la belle production papa Mike P as artiste ya bamboule ebele les collaborations de la production ça c'est négocié certainement ba bin sikani bo récupérer voilà donc eza azar te ke ba produire est-ce que mon a te ke musicien ba beti si concert abeti concert mais musicien azu ba droit d'entrée producteur azuka ba son azuka image na son et sili akomote kango yango ngana lobaki boye po bo défendre non ils ont question de défendre défendre la vérité producteur mso ko loba na yo artiste ezali oza fali oza gimsa binga na foot yo caché na yo mais j'ai droit aux images c'est tout. Combien de concerts y a d'artistes musiciens le roi ba fali ba gimsa est-ce que ba que stade de menti fallait te kango na son na vidéo voilà combien d'artistes yo mona ke ba daju na ba gimsa so mona ke ba zo ba image ba concert na ba nyonso non sauter des fois ils arrêtent ba ngote ça dépend des contrats kaka et dépend de notre contrat donc des bazana ba ebi nini ba yo kan peut-être na pèse exemple ba yo kan pasteur Mike que ba récupérer na plateforme de téléchargement pasteur Mike va streamer YouTube c'est ça voilà par exemple. Donc la négociation makambo ba contrat et puis ça ba bito produit yo ya ofele zoanyonso ezala nango
Très bien, merci mesdames et messieurs. Majabu gospel ya Yo papa zondeni. na maman Maria. Ozo ondeni tadi. Yo la simbo ngwane ke kuna mama perdre. Ah. Mais moi, je vais dire un truc, les enfants de Dieu, apparemment, ce qui concerne Dieu et Zalakaka, soi-disant, c'est trop difficile, rare. C'est bon, best of the best. Très bien. Donc c'est rare. Très bien, te. Basale la ngopa analyse, baluka baye betada makolo best of the best. Laisse-moi finir un peu avec cette idée. C'est la jalousie. Nous avons noté que un pasteur aye a sali likambu. Ou Erason ou JB ou Kofi aye ko contredire. Abani ko contredire en côté voilà omoni wala ndo qui a sali boy c'est toujours le pasteur ne bayaka te kuna ya ceci ya cela ya pas Dieu. Thermomètre nini bino nyonso bochaka pona komona ete oyo aza nzambe te. Une fois je suivais un pasteur na cher alobi na niveau ya spiritualité na ye. Je dis Seigneur Sala Ozonga. Voilà. Il y a la spiritualité. Des mères. Les choix, il y a des comédiens, na clip, il y a papa Mike Kalambai. Il faut. Ah, Sarah. Tu connais tout na question nangai. Je t'ai préparé. Pour na yebaki na zoami tout mi balé, c'est pas facile. Les choix, il y a des comédiens, na clip na ye. Na kotanga ndeko nangai Cardozo. Et puis na kotanga ndeko nanga Ronel. Biso nyonso nde to aboye toza sans ignorer na clip na film ya Zawadi. Cardozo a joué rôle ya Zawadi. Et puis Ronel a joué rôle ya papa Mike. Eh ben jouer kitoko makasi. La lingango. Eh film mon. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci la Mike la Duchesse Penzeza. S'il vous plaît. Concept kitoko. Mais pourquoi aujourd'hui na clip ya papa Mike Kalambai. Est-ce que histoire ba topé to bando ça non ba film. Non non. Te kalate to ça film ya Eliane ba feno. To sala, to tourner. To zuku to film moi bien appel na na evike Eliane. Film moi le garçon a joué qui obi la rock. Yé muta joué qui rôle ya pasteur oyo yebi na histoire Eliane ba feno. Omoni nga joué na histoire ya Zawadi. Parce que yé pe ka muta joué ka pasteur wana ka. Ça il faut produire beaucoup. Histoire hein. Maman, s'il vous plaît, beaucoup dévié. Oui, loba. Compliment kaka. Pourquoi aujourd'hui papa Mike après avoir makamo nyonso eleki na sujet ya Zawadi aponi kaka le même acteur pour pas figurer na clip na ye na ba même place. Ça veut dire quoi? Bon, ma casse na conclusion dans la même place. Même place on va voir. Pour ça de tourner film na ndaku na clip na ba sala na ndaku na. Bon le coûter. En tout cas Elienga te pourquoi choix kaka? Non mon coup actrice. Non, même pas là-bas. Pourquoi seulement le choix? Nous avons des acteurs et des actrices au Congo basé Bellevie Kondi la patronne, actrice à monene. C'est-à-dire Bellevie. Voilà. Tout ça pe na bande konanga et belé lokola ba Ada Ilunga. Mais pourquoi seulement le choix kaka ya ndekonanga Cardozo na Ronel o lobby pe kuna ba joie barol au papa Mike Mobali Zawadi Mwasi. En tout cas déjà félicitations de Nando bana Mike la Duchesse parce que c'est un très bon film. Mais ngapé na clip papa Mike Nazate na joué qui actrice na kata ya film. Mais nazu exemple na yo te nazu exemple ya batu misus. Mais kasi surtout que na logique ya réflexion ya Zawa. Yé Zawadi Moutaye, vous voyez, à ce séquence on a Kati. Ça c'est la. Maintenant on sait qui était derrière les films des Zawadi. Donc papa Mike n'a pas estimé ma film Zawadi. Le quoi papa Mike a comme producteur à Maboké. Pour Nika si Sundia Tazena théâtre en athée. Décor Azaki te. Na moni pena Aïda. Papa Serge Azaki te. Aïda, c'est-à-dire batu nyoso batourner bazaite na film Zawadi. Car Ronel na Cardozo nde ya mo. Oyebi internet oyo tokomolinga ka preuve. Ngai mutu nga demain na tournaki. Ngai oyo bayebisinga ba bi demain ba comédie fo baza na clip papa Mike Aïda si a tournaki.
toke tournage comme na bengi ba comédien ba komi nga nazali na belle na descente ya orphelinat to sisi na Thierry tobi toke tournage tokuti dete tokuti ba comédien ba temi kuna oui le quoi nde toyoki nzembo réalisateur apesi script et tout ça to banda ça sco casting to banda ça ba aider Cardozo banda ndo luka maquilleuse on est à sala te veste baby te bossa nini Dacosta Pierrot Ndombasi papa Serge batemi na réalisateur bazoloba assistant réalisateur singa on a fini madame c'est botala monsieur Aristote yewan on est producteur Madjabou gospel ngai na habité na loba noni papa Mike azate papa Mike en plein doxa azot bongama qui était en église papa Mike a côté en église ami comme là est-ce que tu tourner clip té ayebi côté ni mamwezo leka mais les téléphones existent oh mon téléphone allons-y oui téléphone existe ou bien il faut ba histoire nini ba sali pour ça ordre c'est bon allons-y papa oh mon de to caster boy on a rejoint moi ça zawadi pasteur Mike azate so mobile ya na bingata on a rejoint mobile attends obengi do zawadi to comprendre que Cardozo nde zawadi eza mabete oui à part ça so peut décor faka jouer na bar kuna sika décor on met na masanga na clip et tout ba 6 to tourner clip pasteur Mike azate lui kozalate azate clip ane sika ko tourner sorti ba 2 heures donc Ronel na zawadi tona Cardozo basi ba mikendeli ba monaki quand même pasteur Mike ba pesi mbote ça va papa wana erni et sika to tourner donc est-ce que va tourner scène et sika mususu to longo wana to ke sika mususu donc ba eka ba pesi papa Mike mbote ba ki ça s'est bien passé oui histoire ba habité so muto so ameki suko loba ke papa Mike nda casté bango de nani da Costa mtoyo sa émission na Pion pour bango nde bazwaki Cardozo na Ronel bati bango mwasi na mobali papa Serge asambeli la bango donc bango batu ba réaliser casting donc moi bango ba réaliser té c'est réalisateur oui boza libre boyoki nzembu boss scénario donc scénario ezali na maboko na donc soki bomeki ka koloba pour ba maman kalunga bazaki ba maman nanyo bazalaki ba maman kalunga ba maman moseka ba papa Serge ba tonsu ba twana nyonso bazaki très bien bango mo bayoki ba idée na bango ba pesani bango ba salelo na bango ba kosala donc soki zawadi Cardozo na Ronel ba na droit jouer moi na mbalite il faut bazaka associer et puis pourquoi esami na clip wana mais on s'en fout histoire anezaki histoire à papa Mike Penakati même si yé muto afuta ki mbongo basa film aneza histoire à vini ba grande personnalité na monde na États-Unis ba futa ba mbongo basa ba film pour na bango pour na ba histoire na bango donc yé akanisa te kaza yé moko na kata histoire na baza 2 personnes donc so papa Mike nga exploitant a ko exploiter histoire na pour servir ba tout de leçon mais c'était pas lui eza filmé à Mike la Duchesse très bien Mike la Duchesse na casta biso Mike la Duchesse na sala choix na et clip wana eza nango ka coïncidence donc yela ndela vie papa Mike de près aké lukana clip mais ça les lignes biso publicité pour mutu to ko ebe clip ana attaquer tala luka parti wana na Cardozo bazaki et puis ça li peka bien ba abonné ba koti ba vie mati très bien OK donc pour finir je répète encore botuna Pierrot Ndombasi Dacosta na ba papa Serge na batu nyonso ba décor batuna ki ba Jérémy botuni bango pona ni basaki choix wana parce que papa Mike azana comédien te yo ke ko sa script scénario ya ba histoire ndenge nini ya yembaki ezaki na maboko ya réalisateur ya production ne ya ba comédien donc yo kanisi neti so lobi bongo yo inisi batuna déjà oza fi oyo ya na scandale otika yo bimana timité yo scandale na histoire na oya muta soutenir azate po basi bayoka soni baninga bazakata bazata groupe ba mama mo apoto ya insensé na ba insensé ba soutenir te na bato balinga ko finga bato balinga ko s'attaquer na ba anti papa Mike ba soutenir te oyebi parce que mutu to comprenait que yo ko sakiloba oza motema mabe mais ndano si c'est kambote na loba to ba ko na leva tata pour nous répéter on zawadi pour ni temps on changer numéro de téléphone yo ben ko mele papa Mike. Et oui a changé le numéro de téléphone comment papa Mike papa Mike c'est zawadi on a ça noni to bande deuxième film
muto oyaki na réseaux sociaux lobi papa Mike abusaki na yo papa Mike asalaki yo mabe normalement muto abongo il faut banga il faut ça traumatiser bino bwaka na poto bakenda otira ko ba psychiatre parce que ozaki abusé ozaki traumatisé mais yo bina banzemba papa Mike na TikTok yo no ke kokomele papa Mike j'ai changé de numéro pas ça la nini mais yo zonga na mobali na o mobali nini yo mobali est-ce que mobali nabi ke yo komele papa Mike omoni ka batinda ke en tout cas Zawadi kobanga na ote na 2023 toza bien muto eza frais donc soko yé penza au sepela makasi poto au sepeliso album papa Mike ata ba publier lobby tobi na okaka to c'est donc à promotion pondé boza mutu no so anelo ko bisane siko parce que pour rater qui na 2023 penza mutu no so bino bo publier et ça biso sur le route to to comprendre que et comme non ba chantage ba dozo linga ba nuire ba ternir ba image ba na ba réputation à batu to ti kabino te bo détruire ba vie ba personnalité publique et comme ka mutu so assez azui aza moi succès ne moi stabilité ne ba doit comment luka ba détruire so to continue ba vie na biso nyonso mutu tout aza na mabena donc Zawadi ezamba suka. Merci Sarah avana pesa mama liloba suka yo pe non pe so liloba suka siko yo pona émission oyo et maintenant les gens interprètent siko vraiment vrai clip ya papa Mike Kalambay ba moni ki bonzambe na kata clip wana te mon pacho bétamine à degré 0 zaïgo kutukolobate. Est-ce que on retrouve vraiment l'image ya Nzambe na kati ya clip wana ya papa Mike Kalambay na ba pa onyoso ya mon pacho do bétamine lokola na film. T'as dit pour clipper dans l'image Nzambe c'est gagné. Non, quand même cher figurant la cher kutu place au foba ya koloba ba te ya biso liloba Nzambe basali ba compte à rendre ya cher place au photo monde longa Nzambe cher et pesa so matière chaque dimanche ya et bon nzembo place nini na musique bakabola ke musique chrétien et beta raboué musique profane et beta raboué baimba note moko guitare moko drum moko basalela ba même passage mon rakatakata l'église ka passage wana kakola betaki ya mwana ekebe et puis ba même drummer o bana kati ya l'église image na bango yebetele les ala papi kakol ezala nani titina to nani seguin atanga oyekola drum oyekola na idée ya seguin kakol na titina Ero simba sente koto oh fonanya talora okite titre bisemwa lola mabine tata tadi danse nini place timba l'acception danse yo ya ba chrétien danse ya ba païen homme pasteur Mike a déconné. Non mais danse ba chrétien mais on peut pas ko voir na clip au bazo ko adorer image ya Nzambe moi si par exemple tolone et tikali libanda na lobby on peut pas mais récemment bisoto le tikani libanda est-ce que tu ici mais danse ya Zaiko do binani mais Zaiko c'est quoi ngana ndimi ata danse Zaiko ngo na question na nga batu botala biso place nini bible lobela to place nini ta science à musique ba comment o danse ba païen o danse ya ba chrétien ceux qui danse ba chrétien zalaka ba la kisabiso banda le to binango mais oh wana mabine oh wana na moni tuzolane ya Zaiko wana yo yembi biso moni mabina mais tout waneza mokileza incarné na clip wana mokileza incarné te so mokileza incarné c'est que mokileza la incarné ko uta na studio poka ba même enregistrer wana na wana ko tazoma oyo Nzambe nini oyo alinganga waneza pa non mais na kandenge nazali clip ko ikoza na 3 minutes mais chaque minute ba même réalisateur ba clip a mokili ba même réalisateur ba clip Nzambe problème te pas obomonité. Merci beaucoup Sarah. Un dernier mot pour rien à dire. Sono to sali challenge mu passion na dans les seigneurs te. Biso to sape ba challenge na biso bisenwa lola. Nga sala ina nga déjà. Ozo sali te ngana na rita. Donc
En tout cas, là, on a quoi Bakisakaka. Félicitations encore na couple Madjabou parce que bah frappa qui fort. Et tout ça, on a c'est la deuxième édition. Toi, on a quoi. Très bien. Tu veux dire que deuxième édition et au lieu première édition à ta fois 100 000 parce que naïb non loba. Donc deuxième édition Ezoya. En tout cas, Nzamba a continué à combattre la bino, a continué à soutenir bino pour ça les 5 mois. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Demer. Un dernier mot? Il y a mon mot. Vraiment, dernier mot, la vie, c'est que tout le monde solo peut soutenir les bonnes choses. Et là, on aura Madja Bousso qui est normalement, faut tous les Congolais accompagner. Baninga bana ba des voice na bango, baninga bana ba africain incroyable talent. Bino bozu Madja na bino bo bombaté. Surtout zo linga to longola mabe na kati ya communauté, mais en façon ya kolongola mabe za ko soutenir o eza bien. Très bien. Problème la bino eza que l'on bien bo soutenir raté médiocrité. Moni bo publier scandale, ba scandale ba sur Madja beaucoup les quand même banzembo ba jeune frère ou ba bimisi ba jeune talent na so msi banzembo est-ce que bozo tsaka ngata na ba statut papa Mike bimisi combien de Congolais bazo ko exister na monde bo sali ba challenge pour na ko laxa que bozo soutenir les bonnes choses bo moni ma bezo zo sika parce que tozo tike na mo place so to komi ko étouffer ma be toza bien bisonios bo sunga biso pe na sens na mais 2023 Madja bo bombe biso ebele bo sepelatin o kutu au coup pour ça qu'il y a 2022 et à Mouké. Il y a 2023. Comment va pas paradis à filmer comme ça Sima. En tout cas 2023 pour publier biso tout na caméraman na Madja pour contamination. Pour niveau to que na 2023 na Nzambo na habité. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'en profite pour dire un grand merci à Mama Oyo, Mama Oyo na Papa Oyo. Sincèrement, ceux qui vont Zambé et Zala qui katina bangote, Papa Roy na Mama Mariam. Mais peut-être il allait abandonner Batiki na bango pena. Mais le cola et Zala qui Nzambe katina bango kosala. Bazo continuer kakako et vrai na mosala na Nzambe. Nzambe apambola bino. Un grand merci aussi na bino ba union so bozuli baku ya kolanda biso. Big dédicace à toi mon confrère Pharaon Mombaya. Mombaya, je te salue. Les pharaons donc Nzambe donc gazala na batunyo so bajuli baku ya kolanda biso lobe ko le kalilo moi c'est Tadjinga lapa tukutani malasima. Allez, merci beaucoup.